Ecclesia boyoka olisapo ya libala ezalaki mokolo moko na kati nelangane denye Nzambe tata keli biloko nyonso ezalaki kitoko aye kokela mobali acheye nelangane denye malgré biloko pe bozwi nyonso mobali ezalaki sema wa mawa bapesi ye bawolo pesi ye badiama motema esepelaki teo bapesi ye bazamba na bafruit nyonso motema esepelaki te bapesi ye bamai pe bambisi nyonso motema esepelaki teo Nzambe tata lalisi eponga bendi mokuwana ya thalele molonganye mobala sutuka moni mwasa zongala sepela kangyo mosuni nanga mokuwa ya mikuwa nanga na yango mobala kotika baboti baye akosangana na molongani na ye po bavanda kino seko oyo Nzambe asangisi moto akabola te oyo Jésus-Christ de Nazareth asangisi moto abebisa te o libala mokano na Nzambe o libala tusipela libala bosembo o libala na Nzambe o libala soki molinga balesepela betata mwa monolo basi batemo banga te bino pe torezalie na yango libala ema mama Présenter bino mwasi nanga ya kitoko yende mama ya bana nanga nalapenda ye nakolinga ye mpona ye nakozala fidele yango na boye badongolo miso pene ya mwasi nanga pardon botika tovanda na kimia Ekleza nazo présente lelo mobali nanga ya bogare yende papa ya bana nanga balapenda Gigi Olga out Gigi wana kitu Olga out okay mkonjikaza ni kokota DJ hymne national.
Public Bovanda. Public Bovanda. Ok. Tutuni Boui. Gigi pe Olga Oba Memi Biso Awa. Bango yeyo. Ah, tous à la naissance. Bango yeyo. Ok. Alors, tous à la posa, baboti bonga Gigi. Tous à la posa, baboti naye. Bonga. Moutouye na biso ezaboi. Mboko ezotambusa na l'état des droits. Toboi awa bakota bakanga biso. Oyebi ye ndenge nini? Kobala ye nini nakisi kobali ye? Sing nino salaki oyo ezomonisa ke bobali ye. Oui, donc il n'y a pas famille d'ailleurs, tout s'est présenté. La Seigneur va nous réconcilier, de péché, de béni, à tête de l'humanité. Merci beaucoup, papa. Tu veux dire que tu es bon, pesa kini. La péché du bon. Exactement. Tu as na poussa ya et l'eau ya tina ya ngwana. O pesa ki bon. Ok. Papa, maman, tantine. Où est-ce que Maloba Oyo, Moboti, Aboti, Gigi, Alobi, apesi bino misolo ya libala pona Olga. O confirmé yango? Apesi bino misolo? Ok, merci beaucoup. Tout bête là-bas. Voilà. Ezali na tina, tozali kotuna. Ba confirmer oya pesi, oya yambi, yango baye ni poso ya l'État, po baye ba ni pepo ya l'État oye lobi na code de la famille. Alors, bopesi nzela ete, mokonzi alimbola biso code de la famille. Merci beaucoup. Tovanda babalani. Bonjour. On dirait que vous avez des sengotés. Vous avez un joie na bango ou bien et sengwe zangi. Sengwe. Nakomona bana bakoko ya mokonzo ya Kambaka commune biso ya Njili o penza mekaki ko pate Njili. Alors tozana esengo vraiment ya komona bango et bilongineza komonana à travers bakoto na bana de défunt Louemba Ndjanza. Voilà. Les années 1985-86, j'étais au ministère des Plans. Alors, je n'ai pas mon bureau pour le capital recensement scientifique. C'est nous qui avons établi ça. C'est nous qui avons renouvelé la carte géographique d'Isaïe à l'époque. Maintenant, c'est la République démocratique du Congo. Alors, carte il y a Sigo, c'est nous. Je m'en vais au Saragan, au Tamboli, même à l'Équateur, je vois ici Bassankou. J'étais là-bas à Bassankou pendant au moins 3 mois à tout, dans Bundaka. Dans un œuvre de Bango, et vous l'avez dit, à la tête de la pour la Bokamikaïe, pour que la bonne idée. Et c'est le vote. Voilà. C'est toujours ça. Merci beaucoup. Alors, Gili, l'ordonnance ici, l'ordonnance numéro 2469/2023, portant autorisation de célébrer le mariage civil dans un autre lieu. C'est-à-dire que vous n'avez pas bâti. Vous avez
un document où il est là pour faire la mariage. Parce que les années, la district n'a pas sauté. Où les années district, il y a mon amba. Alors, il sauté. Pendant que Bima, j'ai battu le pendant que les district, il faut un document. Oui, quand c'est que c'est là, pour célébrer le mariage, dans le cadre de la district. Et le document est signé la maman présidente. Actuellement, c'est lui. C'est une dame. Et ce qui est ici, c'est le président du tribunal de paix. Nous avons le couple ici, monsieur Bonga, Bonga, Kiki, et mademoiselle Gondo, Lenga, Olga, témoin de l'époux. Abouba Kari Lubamba, témoin de l'épouse, Madame Masika Lemo. Abouba Bibi, où sont-ils les témoins? Ah, bon. Merci. Avant que dans quelques articles pour les actes, j'ai lu des articles concernant le couple, leurs parents et les témoins. Août 1987, complété et modifié par la loi numéro 16/008 du 15 juillet 2016. En un mot, c'est le code de la famille. Le code de la famille est initié par le président Mobutu. Mais application de la constitution de Sarabakate, vous avez appliqué à nos amis Laurent Désiré Kabila. Et dans la période, il y a Joseph Kabila, c'est la même loi. On a essayé aussi de modifier et supprimer quelques articles et va compléter dans l'article le nouveau code de la famille. Loi numéro 16. Alors, les deux articles disent ceci. Je commence d'abord par l'article 111. Ceux qui, comparant ou déclarant, ce sont les mariés. Le fondé de pouvoir, c'est leurs parents. Conformément à l'article 124 du Code pénal ordinaire, les fausses déclarations faites devant l'officier de l'état civil, qui sont punis, les mariés, c'est-à-dire le couple. Deuxièmement, leurs parents. Troisièmement, les témoins. Pourquoi? Quand on peut témoigner, pour le coupa. Dengue, papa, tout d'un coup, est-ce que vous êtes bon? Papa, à moi, c'est dit oui. Papa à moi c'est battu, est-ce qu'on a dit papa Kiki? Il y a le dit oui. Il y a été, à mon été. Mais tu me dis pas de l'engue, il y a condima. Et les témoins aussi confirment que oui, qu'il y a solo. Après ça qui m'aime, pas Zaki. Non, non. Il y a un témoin pour ta capote comme il peut. On va marier dans la parole. Parce que à témoigner, et l'autre Isaïa dit, il y a le quota. Oh non, non, c'est une erreur sur le nom. Nous voyons que nous avons tout ce que vous avez habilité la autorité la voiture. On va dans l'ambassade. On va prendre des erreurs, on allez rectifier ça. Nous avons besoin de déranger, mais non, ils ont raison. Et c'est le bon de ça bien. Voilà, puis c'est le bon exemple, voilà, on a fait des petits cycles dans ma capitale du bar, ça n'a pas été là. Il y a l'air dans le monde, on a la vie de l'homme. On s'est battu dans mon boko. On va la question. Gauche, na gauche. Você marie gauche, na gauche. Mutuna ya yambo ezali pa ya mama Olga Gombo. Liboso mama Olga. Est-ce que yebi elenge mobile?
oyo atelemi liboso na yo oyo osimi na maboko na kombo ya Bonga Bowa Gigi oyebi ye eza ye obien leki na ye eza ye eloko nini elakisi ke eza ye eza ye eloko moko teke elakisi ke eza ye aza beauté jamais okofinga ye te ndumba ya mobile ata mokolo moko okobunisa ye te na nzela ozokange na vese na ba tusa kosala yango te bongo lobi ekozala ndenge nini ozopesa réponse mama ozotalaka ye ekozala bien ya ngombo lenga olga oyebi ye nayebi ye tala nano bien leki na ye niesi na ye obie ye moko eza kaka ye moko nalingaka okowangana ye te nakowanga na ye te mpo nalingaka ye makasi lobi yo koboya ye te nakoboya ye te mpo akanganga makasi moyen na continue lisusu eza te lobi ekozala ndenge nini lobi ekozala malamu ya malamu etikala kaka ya nzambe nde akabona otia nzambe merci mwasi awangani te mobali mpe awangani te okoyo bolakisa na baboti na bino na batemoin na bino ke bozali mwasi na mobali merci bofanda Article 330 une union légale et durable dont les conditions de formation des exercices sont déterminées par la présente loi. Article 334 tout individu a le droit de se marier. La personne de son choix de sexe opposé et de fonder une famille. Je répète cet article. 334 tout individu a le droit de se marier. La personne de son choix de sexe opposé et de fonder une famille. 444. Les maris et les chefs du ménage. Les époux se doivent protection du cœur. Et les maris et les chefs du ménage. Les époux se doivent protection du cœur. 53. Les époux se plient à la communauté de vie. Ils sont tenus de vivre ensemble et de consommer le mariage. Ils se plient à la communauté de vie. Ils sont tenus de vivre ensemble et de consommer le mariage. 458. Les époux se doivent de soin pour la sauvegarder des intérêts moraux, matériels, du ménage et des enfants. Voici ce qu'il y en a dit, il y a 459. Les époux s'obligent mutuellement à la fidélité, respect, considération et affection. Fidélité, respect, considération et affection.
Article 467 est puni du chef d'instructeur d'une servitude pénale principale de 6 mois à une année et d'une amende de 60 000 à 250 000 francs congolais. Article 1 de la loi. Dans le mois numéro 4 de la taille de la 116 déclaration Yaban. Toute naissance survenue sur le territoire de la République démocratique du Congo doit être déclarée de la résidence du père et de la mère dans les 90 jours qui suivent cette naissance. La naissance de l'enfant est déclarée 1 par les parents, c'est-à-dire père ou la mère. 2. Les arrière-parents, les ascendants, soit côté à Moissi, ou bien côté à Bobali. La nièce, la Moissi, la nièce, la Bobali, la cousin, soit voisin. Vous savez, procuration, et si comme il y a moine, l'identité à papa et à maman signée, au-dessus de la voisine, il y a des commissaires, et le commissaire moi avec la vidéo. Régime matrimonial. La loi organise 3 types de régimes. Or, régime de la communauté universelle des biens. Voilà quelques articles où concernés du Iran. Bravo, qu'il soit moi d'explication du Kémoukémoukémou. Article 330, il est dit le mariage est l'acte civil. Ils ont un mariage, tout c'est un acte civil, oui. C'est le mariage ni. Le papa va pas la liboso bana ya bandeko na bango, on va la mwana tata mwasi, on va la mwana ya noko, ouais de la guine acte civil, c'est vous de la benga. Ou bien papa ya Kiki, à l'ukile mwasi, noko ya Olga, à l'ukile nani, Bobaï. Oh, les autres lois et le dit l'article 334, tout est dit, une fois pour la nani, Moïse d'ailleurs, au pied, au bas d'ailleurs. Oh, il y a un bal. Dans le moment où on s'en va. Monsieur le Nigo, finir maman Olga, au lieu papa qui dit. Maman, il tire maman à parquet. Parce que la parquet, vous avez besoin de parquet, par le temps, article 467. À ça, il dit, on va commettre l'idée. Voilà. À ça, il dit, sévèrement, fini. Et tout le monde doit combien 6 mois à une année. Et parler de 6 mois et combien une année. Tu peux faire 2 ans, 3 ans, 4 ans. C'est dans la main. Par responsable au bail. Tu dis, bah, voilà. Tu peux faire sa valeur. Et le bail. Et ce qui moi, les Cambodgiens, maman, je sais qu'il y a donc pas papa qui dit, l'aime sous savon, l'aime sous ses lambas, de là, le donnant, de l'homme bon, les athlètes. Alors qu'on forçait qu'à bon, alors qu'on forçait qu'à papa Sidiki. Alors non, toi tu m'appelles. En tout cas, Bima qui n'est pas dans le maman n'allait pas. On a dit, gars, au Carabino, on était conquis. Même il y a Bimisi Bilo, on a dit n'importe pour tout. Parce qu'à Kangi, on a infidélité. À Kangi, on a moins de la mobilité. Ceux qui a Bimisi valise dans yo, a dit n'importe. Nous faisons valise d'ailleurs, on tient à Wapi, la porte. Bon, tantôt dans les maris, non, d'abord 334. Il nous faut pour la moitié, il nous faut pour la pénalité, au bail. Tout individu a le droit de se marier, la personne de son choix. L'été impécible pour tout soit bala. On va bala naï. Moutou est mon koninga. Mouta pour de la yoté. Yon moko pour de. Si on bala moudele, c'est à bonté. Même des gens vous allez en couteau tirer dans Rwanda. Ceux qui papa zalaki rwandais, ou bien maman zalaki rwandaise. Ton combat ni sabino. Rwanda bise péquicité. Vous voyez? Donc Rwanda bise péquicité parce que yon de moutolingi. Ton combat ni ça. Mais des sexes opposés. Moi c'est dans mon bail. Ton bail c'est comme moi c'est dans moi c'était.
intérêt ya l'État epai na bino ezali okotela edadi na balosala nini affection mwana mpe balosala nini ezali kolo mwana atalaka elamba oyo olati te papa oyo na papa mpe baza na potopoto mwana koya potopoto merde ebaba bango na bazokuna na bango mwana moyele esala nini efuko basimba eza ngombe opesaka ebaya papa gidi kosimba te nalobi kosimba te besoko mpe atikale na yango tozokosanga papa mwatala bana otala yo opesaka ye ye mpe apesaka ye elakisi ke eutaka wapi na motema soki maloba wana bino bolobi eza ya solo bolakisa na baboti na bino ke maloba wana eza ya solo papa Gigi o wana opesi wana beze ya Judas papa wana ezali beze ya Judas papa asa bala frère na ngai oyo eza libala na bango bokila asa abala papa mpe asa asala nini abala oyo eza tour na bango voilà profane na papa eza libala botourne bakiti tozokende lobala très bien papa de esimba de botalaki esimba yela na maboko botalaki article 458 les époux c'est blanc de foi 59 les époux c'est blanc de purement stabilité, respect, considération et affection. Soit on doit si soit Yabobaï. Ah, bah le but des époux. Il a dit Yabobaï. Papa Gigi, soit moi c'est Banagab na Bantak. Vous savez qui verdi? Au moment na Bantak, on y est wap na souk. Et c'est qu'à beauté à moi c'est Fana. Au moment na souk, on y est lamba. Na sapat. soki ya lati abimi bazomona ete bazomona naye osegigi bazomona mobali très bien elingi koloba savon na ye ezangaka te mafuta na ye ezangaka te lipapa na ye ekoma gileti te suki na ye na mpe ekoma maluka te olandi gigi donc entretien ya mwasi na ye eza kodépendre epai ya nani epai na yo bazomona mbongo mobali ce gars longoli sapate ekopesa solo te olongoli na chaussette oyewa boye na suki lolenge alati boye soki abimi bazomona ye te bazomona na ye balobi ça c'est Olga donc olingi koloba entretien na ye bana na manzaka na ye ya makolo ti manzaka maboko ti na suki eza kodépendre epai ya naye epai na yo entretien eza epai na yo mwa mandefu ebimi osombi big gilete ya mandefu obie sizo obanda osala nini obalindi kokata obalire eza te otelemi te tala ye lisusu malamu toomoni aza eloko papa okola nzela toomoni aza eloko ika ye na maboko ibakende na yo soki tosala nzela toke yo telemi te papa kikitane longa mama Olga toomoni aza na cicatrice otelemi eza te bon tala ye lisusu malamu oyo afale liboso no soki aza nyama telema bima kende aza moto
Merci. Dans le comme si un sac de boxe d'ailleurs. Maman, maman, moto nini usopeli. Bino bata en français, qu'on soit na penga na français, malamu papa. Voilà. Nanda kuna komi tale loko tala nyama oyi. Na kati na bile loko nani nyama nani. C'est-à-dire communauté universelle des biens. Papa, il dit confirmer. Il y a solo ndenga lobi pour qu'on a qui troisième. Bah, fais ça vite. Vous prenez qui régime la communauté universelle des biens. Papa qui dit moi c'est donc que ne kuna bota la kuna bino bo solo là. Parce que il y a bino bi parler secrètement photographe qui débris. Le papa qui dit il y a ça y est pas numéro ya compte bancaire na yo za na yango. Ah bah yo de tout, yo za na mo ba bon avec les banques tout ça voyez ça y est. Maman yo personne za na numéro ba compte yo bi bon avec les banques un peu ça tu veux cash. Et donc là vous devez parler aux sur la kuna na pour que nous trois nous. Madame Wama. Bota la kuna bozo solo. Papa Baba, on continue. Pour la seconde, on a régime, on va jouer. Il y a moi, c'est comme il y a. On peut faire la réponse. Régime, on va jouer. Troisième. Il y a moi, si. C'est comme il y a moyen d'ail. Il y a moyen d'ail. C'est comme il y a moyen d'ail. Merci. Bon, maintenant, c'est le consentement des époux. Monsieur Bonga, Boa, Pigi, on dit bien qu'on a un animal, des lengues moisi. Oui, à télémé de personnes à vous. Oui, aussi bien dans ma bouche. La combo ya ngombo, lenga, olga. A comme à molonga nina yo. On dit bien. Nandimiye. Mademoiselle Ngombo Lenga Olga. On dit mi kozana na libala. De lenga mobile. Oya telemi liboso na yo. Oyo sibi na mabo. Na kombo ya bonga, boa, iji. Akoma molonga nina yo. On dit mi témoin de l'époux Aboubakari Lubanza Abouba. Télémi, témoin de l'époux Masi Kalemo Abouba Bibi. Dans l'autre navire de Balé Balamoko. Monsieur Aboubakari Lubanza Abouba et Madame Masi Kalemo Abouba Lili. Bino batu bondimi kozala ba témoin ya bilenge mibale oyo batelemi liboso na bino na kombo ya bonga boa Kiki na kombo ya ngombo lenga Olga. Est-ce que bondimi bilenge mibale oyo babalana bondimi yango? Bondimi yango. Unis légalement par le mariage civil avec le régime de la communauté universelle des biens en présence de vos témoins ici présents. En ma qualité de l'officier de police judiciaire compétence restreinte préposé de l'état civil, je prends acte de votre mariage et je vous déclare mari
des femmes, époux et épouses. Meilleur don de manifester. Oya limite kolata lopete mama nzela ezali polele papa sala nini kende na yo moko te akei voilà ok tout bon Ok. Papa on le gamin. Papa Gigi avant olatisa ye lopete wana pesa ye maloba bolingo ya quelques secondes liboso sima olati lopete. Ngombo Lenga Olga, madame na ngai oyo nazomonisa lelo na misu ya leta. Nalingi yo mingi pe nalingaka yo mingi. Mpona kodefinir naye kokotisa yo ceinture de sécurité na ngai. Madame Gigi. Ok. Allez. Yo pepe ses réponses. Pesa ye eyanu. Donc si les réponses na bouquet. Eleka. Gigi bonga mobali na ngai. Bonga kasi. Demo lobaki ke okosepelisa ngai. Loboke yokani. Yokani boende zalaka. Allo Ginaye. Allo Ginaye. Allez, bon petit mot. Allo Ginaye. Ecclesia boyoka olisapo ya libala ezalaki mokolo moko na kati nelangane denye Nzambe tatakeli biloko nyonso ezalaki kitoko aye kokela mobali acheye nelangane denye malgré biloko pe bozwi nyonso mobali ezalaki sema wa mawa bapesi ye bawolo pesi ye badiama motema esepelaki teo bapesi ye bazamba na bafrui nyonso motema esepelaki te bapesi ye bamai pe bambisi nyonso motema esepelaki teo Nzambe tata lalisi eponga bendi mokuwa na yazalele molonganye mobala sutuka moni mwasa nzongala sepela kange o mosuni nanga mokuwa ya mikuwa nanga na yango mobala kotika baboti baye akosangana na molongani na ye po bavanda kino seko oyo Nzambe asangisi moto akabola te oyo Jésus-Christ de Nazareth asangisi moto abebisa te o libala mokano na Nzambe o libala Olibala na Nzambe Olibala soki moninga bali sepela betata mwa mololo asi bate bobanga te bino pe tore
epambwame ayaya elibala ofamille nazopresente bino mwasi na ngai ya kitoko yende mama ya bana na ngai nalapenda ye nakolinga ye mpona ye nakozala fidele yango naboyi badongolo miso pene ya mwasi na nga pardon botika tovanda na kimia eklesa nazopresente lelo mobali na ngai ya bogare yende papa ya bana na nga nalapenda ye nakotosa ye mpona ye nakozala sumise yango naboyi bauja na ye pene ya mobali na ngai pardon botika tovanda na kimia likambo ya libala gentil babi likambo ya libala gentil ser meso olka na babaki likambo nde yango oyo balongani na bango esengo nde ezalaka boye de famille basepeli yango toza awa na auberge samuel wapi esika ekocelebre mariage civil ya mama olga na papa Guy ezoleka kitoko. Je pense que au moins dernier l'équipe va passer belle maman ta maman absolument maman pardon pour ça na boui. Bonjour maman. Et c'est mon ezande na libala lelo. Nazane c'est mon mimi on na nga bali. On a mingi akombate na CP. Bon. On va na tikali atana nyuko boko ki. Apesi bilo nyonso. So pesi atatu metikali na CP dala mona na nga mosi kitoko makasi. Kitoko couple wana esimi. Bon. Na CP ni na mingi akombate nazane c'est makasi. Merci maman. Wana mama bukilo na esi bino esengo eza awa ya kosakana de telema yo telema bana toza mfana esengo. Moi wana oza selfie toni. Je sais plus c'est ma camarade ami de l'école. Ami de l'école yo comment nani? Yerlet Baba. Loba na esengo zande. Ngangombo. C'est sa camarade na Bali vraiment félicitations pour honorer du shoot. Bino balaka. Biso balaka. Après sous mususu azoya. Mbo. Na CP. Kitoko babi eze sengo makasi bande bo sepla yaka yaka. Mais yaka ta bien na problème te. Ezande ya nyongo. O mela minga balite. Kombo na. Dolphine Lelo hein. Dolphine Lelo. Na Olga mi da France. Bon. Na ne sengo mingi kama na ngabi so za ba temo kilia ya bolingo. Oh. Dona CP. Babi bino bo balaka. Biso to balaka. To balaka vraiment. Bon. Dona esaka e ko banga te. Le panier circule encore. Moi, tourne avec ma copine. Elle est serre ma casse. Elle serre ma casse. Donc, vraiment, on a manifesté serre au thé. Kitoko, Nelo. Bien, c'est Pélia. Oloba. Baninga na babi likambo libala. Gentil. Elle serre, on évite serre au soki. Donc, on a piqué ta crise de colère serre. Elle est serre au yaya na ngai. Yaya bali. Donc, na bana basi. Donc, ye mwana liboso ya basi ngande deuxième. Donc esengo makasi donc mwana ya mama na ngai penza. Donc esengo na ngo plaisir à toi na pied ba ma pamboli ebele. Et bakisa. Donc ba robote belé ya biso kuteza olobate na famille qui cite azala. Donc ba ko sopa ba ngonde ya ko sopa na plaisir à toi. Merci beaucoup. Toye ba papa mais bonjour papa. Ah papa toi ne sengo. Léo Fana Norbert Samuel likambo libala. Quelles sont vos impressions par rapport à cette cérémonie de mariage? Bon la sepeli mingi. La sepeli mingi po bakanisa ki akokokate. Bon. Vous allez le komoko ya dépense ya makasi. Bon. Bakanisa ki akokokate mais Nzambe tsheli maboko akoki. Lokola akoki. C'est salimi na mingi droit Nzambe alobaki na sepeli mingi na sepeli de la foi na sepeli mingi. Merci papa. Merci papa. Madame Maman Lobako, maman Lobate pour Anya beta moi pour inaler. Bonjour maman.
Déjà, mais les lois n'est pas esengo. C'est peli na balisi. Afin de bala gentil. Souka. Et bande de la passe mais souka de la finale. Zama pambola bango pour comme na souka. C'est bango bana ba kende musika. Et donc on lui voit des bandes de gars na biso nzambe c'est na ka bongo. Merci. Na ninga on baté mais pas musika ko préparer di bala. Masuki na nzela bakatani. So disant musumbo wezate moi musa kufi. Parce que mbale bango baketi na souka. Merci. Merci. Et dans l'effort pour l'indépendance, son enfant doit accouper. Et pour les bons, payons les plus belles dans la perroque éclatante. Par les labeurs, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant dans la paix citoyenne. Entonnez l'hymne sacré de notre solidarité. Fièrement saluer l'emblème de notre souveraineté. Congo, donc béni Congo. Les aïeux au pays bien-aimés, nous préparerons le soleil, nous assurerons la grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit les témoins, jour sacré et immortel, sément de liberté. Que nous lèverons à notre postérité pour toujours. Mama Jackie Lenga. Mama Jackie Lenga. Et c'est mon nini. Ayali mwana na ngai. Mwana na ngai mwana ya leki na nga propre nga na tikela libeli. Ya mwana zane sengo mingi pona mwana leki na nga bali. Na sepeli. La pesi merci mingi pa nzambe na ngai. Ba oyo pe batika na sima bazo chance babala lokola on na bali. Bala zali tata mwasi na ye propre direct au sudete na landa papa na ye na sima. Merci. Ecclesia boyoka olisapo ya libala ezalaki mokolo moko na kati nelangane denye Nzambe tatakeli biloko nyonso ezalaki kitoko ayekokela mobali acheye nelangane denye malgré biloko pe bozwi nyonso mobali ezalaki sema wa mawa bapesi ye bawolo pesi ye badiama motema esepelaki te bapesi ye bazamba na bafrui nyonso motema esepelaki te tozaka awa babiso moninga balisepela na pasteur Georges bonjour pasteur bileba les institutions oyo monzambe apesa biso esengo eza ndenge nini na libala ya makasi tellement que nous avons sali grâce mon petit frère na madame ne Olga Bobala na lelo do esali biso esi maman makasi mais do ezaki rêve pour na biso lelo écoute est comme une réalité il y a un peu plus nzambe. Merci beaucoup nous te conseil nous te savoir ta qui biaka attends qu'il est et ça moi bien. On est d'abord 30 ans déjà. Voilà. Il y a déjà 30 ans. Je crois que nous avons aller unité, amour et compréhension. C'est surtout que lui proposé à l'état civil, à autour de la cérémonie civile. Je crois que il y a code de la famille très important et pour aider pour avenir dans Bango et dans la paix meilleure. Merci beaucoup.
te. Voilà, merci. Et c'est un soir comme le bleu autour de Master, bonjour. Il y a un protocole. Il y a un protocole. Ok, il y a une personne qui fait les lots, les balles, les lots, ah, mon opéra spécial, vraiment, tu as la vie en coquille, mon canal Zambé. Donc, il y a l'État, il y a la famille, et ça, moi qui tourne ma caisse. Donc, viens payer ma caisse, tu sais payer ma caisse. Conseil, nous, on peut ça. Conseil, nous, on peut ça. Vraiment, on a besoin de prière. Il faut que nous ayons une prière pour aussi Nzambe. En tout cas, c'est Péli Nzambe. Donc, nous pouvons se faire Nzambe dans la vie de prière, dans le foyer. Donc, prière de Mkotongak. Prière de base, il y a un surtout Liboso. Il y a mis balai, moi aussi. Il y a mobile, il y a moi aussi. Donc, dans la prière, dans la considération entre nous, balai, nous avons il y a des vélos, que ce soit mobile, que ce soit moi aussi. Donc, c'est bien vraiment ma casse. Ok, merci beaucoup. Déjà, bonjour, maman. Salut déjà. Le bac, c'est sous côté un peu. Ça, moi bien. Vous êtes honoré aujourd'hui et salut, on est. C'est moi, parce que on est pour la Lélo. Vraiment, elle est qui n'a pas la kimia. C'est ça mes premières fois, parce qu'elle est qui la kimia. Là, on peut le ça. Ils ont qui samedi, ils ont religieux. Ils ont comme ça, mais à part ça, ils sont pas mon là-bas. Ça va pas mon là-bas. Na mon là-bas, voilà. Ça va déjà 18 ans de mariage. Nous avons 5 ans de bébé. À quoi les sabbats la bas ça va faire merci beaucoup. Voilà, je pense que vous avez compris le mariage déjà et aujourd'hui et ça laisse la ville comme maman Sissi qui est c'est au milieu de ça baninga la mariée ne va laisser moi ma casse ne bisio na mon aga samedi ande ba yindi c'est suka voilà ma Sissi azoya oh ma Sissi me ba simbiriki oh on est dimanche Sissi me ba to ni ba simbiriki ma Sissi bonjour oh me ba simbiriki oyo et uti musika oyo za leopard c'est dia kabo bon yebisa sona no impression na sengo neza ndé na libala ah et c'est oza makasi tokati bali en célibat amen toza balongi wow et c'est oza makasi moi conseil na maman yo kabiso toza balongi toza na bomoi conseil nazo pesa kana ba célibataire bazaka ne likia amen libala ezali abatu nyonso panier circuit encore lelo ya gigi lobi ozala ya mutu mususu amen nzambe nde aza en contrôle vraiment Ecclesia boyoka olisapo ya libala ezalaki mokolo moko na kati nelangane denye Nzambe tatakeli biloko nyonso ezalaki kitoko ayekokela mobali atie nelangane denye malgré biloko pe bozwi nyonso mobali ezalaki sema wa mawa bapesi ye bawolo pesi ye badiama motema esepelaki teo bapesi ye bazamba na bafrui nyonso motema esepelaki te bapesi ye bamai pe bambisi nyonso motema esepelaki teo Nzambe tata lalisi eponga bendi mokuwa na yazalele molonganye mobala sutuka moni mwasa zongala sepela kange mosuni nanga mokuwa ya mikuwa nanga na yango
mobala kotika baboti baye akosangana na molongani na ye po bavanda kino seko oyo nzambe asangisi moto akabola te oyo Jésus-Christ de Nazareth asangisi moto abebisa te oh libala libala mokalo na nzambe oh libala tosipela libala bosengo oh libala na nzambe oh libala soki moninga balesepela betata mwa monolo ase bate bobanga te bino mpe torezalie na yango libala ema mamame Présente bino mwasi nanga ya kitoko yende mama ya bana nanga nalapenda ye nakolinga ye mpona ye nakozala fidele yango naboye badongolo miso pene ya mwasi nanga pardon botika tovanda na kimia Eza nazo présente lelo mobali nanga ya bogare yende papa ya bana nanga nalapenda ye nakotosa ye mpona ye nakozala sumise yango naboyi baujana ye pene ya mobali nanga ye pardon botika tovanda na kimia olibala eumele libala ya basantwe libala ya bana nzambe botika libala epambwame libala bino epambwame